na kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo na pesi bino mbote bisika nyonso partout bozwami boza kolanda magazine Mbonda Ekolo oyo ezali seul magazine d'actualité epesaka bino ba information ya kitoko pe ya solo ekambami na ye moko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na bisu ya lelo na élément oyo boye bake chef de l'État Félix Tshisekedi a encouragé régie financière pour la mobilisation ya ba ressources na dernier trimestre ya année 2023. Tolanda reportage oyo. Lors ya 117e réunion ya Conseil des ministres oyo esalemaki na cité ya Union africaine mokolo ya vendredi 27 octobre 2023, chef de l'État Félix Tshisekedi a exprimé soutien na ye envers ba régie financière ya mboka pona ba effort na bango na mobilisation ya ba ressources nécessaires na dernier trimestre ya année 2023. Ba ressources eza essentielles na mise en œuvre efficace ya ba profit prioritaire ya gouvernement. Chef de l'État a souligné que ba effort oyo esengeli et se traduire na mise en place ya mesure oyo baza ko viser optimiser rendement ya ba recette, ko réduire coût ya gestion, na ko sécuriser ba opération financière pe ko lutter contre fraude pe évasion fiscale. Pays a insisté qui plus sur importance ya ko renforcer confiance pe consentement ya ba contribuable na ko garantir service public moko efficace, équitable pe respectueux ya ba droit na bango. Félix Tshisekedi asenga ki pe renforcement ya dialogue pe coopération entre ba régie financière pe ba acteur mosusu oyo baza impliqué na collecte ya ba recette na bi ya ko résoudre ba contentieux valide pe exigible. Ministre ya finance azwaki instruction ya ko inviter ba entreprise concernée ba se conformer na ba loi pe régulation fiscale nyonso wana pona ko encourager bango ba futa ba nyongo na bango envers l'État, y compris ba amende pe pénalité de manière échelonnée si nécessaire. Nyonso oyo eza ko viser ko soulager trésorerie ya l'État oyo ezo faire face na ba pression financière importante, notamment na raison ya ba dépenses liées na sécurité pe na ba élection. Na yango budget ya 2023 ndenge kaka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki ezalaki réévalué à plus de 16 milliards de dollars alors que Assemblée nationale a voté initialement plus de 15 milliards. Révision budgétaire oyo eza essentiel pour na ko soutenir ba priorité ya gouvernement na fin d'année oyo. Yango biso awa tubetisi Kambonda. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a kendeki ko inspecter ba travaux ya 145 territoires oyo eza ko salema na ba province ya OP Bazwele. Tolanda reportage. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ko inspecté depuis samedi 28 octobre 2023 ba travaux ya 145 territoires en cours ya exécution na région ya Haut-Uele pe Bawele. Na kokoma na ye na Isiro chef lieu ya province ya Haut-Uele, Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré que akekuna na mission ya itinérance pona kotala ndenge misala eza kosalema na parti oyo ya République. Mokolo ya dimanche ye akendeki na doko moko ya ba localité minière oyo eza à plus de 300 km na Isiro, bisika wapi entreprise Kibali Gold eza ko exploiter or depuis une dizaine ya bane elongo na usine moko ultra moderne. Entreprise oyo eza kotonga pe ba infrastructure sociale ebele na bénéfice ya communauté. Pona kosilisa d'après ba source étatique, mokolo ya lundi 30 octobre, Premier ministre akokende na Buta na province ya Bawele pona kaka kosilisa mission na ye ya ko inspecter. Yango biso awa tubeteli Kambonda.
D'après vice-premier ministre, ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, pays ya mois ya octobre ya ba fonctionnaire ya l'État et kozwa léger retard suite ya intégration ya ba nouveau agent mécanisé. Vice-premier ministre, ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, alobaki ke pays ya mois ya octobre ya ba fonctionnaire ya l'État na étendue ya territoire national et kozwa léger retard suite ya opération liée na intégration na système ya ba nouveau agent mécanisé. Asalaki déclaration oyo lors ya entretien oyo esalemaki entre ye na président ya suivi ya pays ya ba fonctionnaire, ordonnateur délégué ya gouvernement pena président ya intersyndical national ya administration publique. Selon président ya suivi ya pays ya ba fonctionnaire, retard oyo bandimi epai ya ba père na ye esengelaki ezala ya 1 jour maximum. Na yango sur ba réseaux sociaux, ba déclaration ebele eza kosalema par rapport ya retard ya paye ya ba fonctionnaire ya l'État depuis kaka avènement ya gouvernement Sama Lukonde, contrairement na ba précédent na ye. Yango biso awa tobetisi kambunda ozana posa basala au reportage moko ya kafu pe avec professionnalisme benga mbonda ekolo agence pokuna bazo sala musala avec un partenaire idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na oyetali guerre na Est ya République démocratique du Congo esengeli toyeba que d'après Serge Tibangu, au représentant ya chef de l'État Félix Tshisekedi, gouvernement a négocié na ba rebelle ya M23 te. Likambo oyetali guerre na Est ya République démocratique du Congo toyebi te soki ekosilaka mokolo nini kasi nzambe kaka nde ayebi. Ba rebelle ya M23 balingi kotika mboka te pe population congolaise aza ko continuer toujours na kolela. Mokolo ya dimanche 29 octobre 2023, Serge Tibangu oyo azali au représentant ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki ke position ya gouvernement ya République démocratique du Congo eko changer te face na rébellion oyo ba M23 bazali ko sala na partie est ya mboka. République démocratique du Congo eko tika la ko sala ata négociation moko te na ba rebelle ya M23. Pona ye position ya gouvernement etikali immuable parce que eloko moko te échanger na structure ya M23. Serge Tibangu a insisté ki na kolobake tant que eloko moko te échanger na ngambo ya ba rebelle ya M23 gouvernement pe a ko négocier na bango te. Na yango esengeli toyebake na kota la processus ya Luanda na Nairobi, Serge Tibangu a affirmé que eloko moko te échanger sur le terrain ba engagement oyo maître ya ba rebelle azwaki na Kigali eza respecté te. Yango biso awa
tobeteli bango kambonda ya mawa. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse a publié cartographie ya bureau de vote. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse a publié qui mokolo ya samedi 28 octobre cartographie ya bureau de vote pour na bas scrutin prévu na décembre prochain. Seni a précisé que cartographie oyo ba publié est disponible na ba antenne pe na site web na bango. Ba électeur candidat parti pe na ba regroupement politique pe lisusu na ba témoin na ba observateur baza na possibilité ya ko visualiser localisation ya ba centre pe bureau de vote par province, ville, territoire pe par secteur, chefferie to pe commune. Par ailleurs, Seni a annoncé qu'il peut na opinion publique que ba travaux relatifs ya production ya atlas électoral eza en cours. Yango biso awa to betisi kambonda. Bas Kingabwa avec son leader le président Jacob Mwambanzete Yambila baza toujours ko soutenir l'action ya vice-gouverneur ya Kinshasa Jikoko Mulumba Soso Yamboka avec un parti idéologie. Tolanda reportage ya Aledewa. Ndeko na ngai soki bakotala ba structure to pe ba organisation ya kitoko eza na impact pe idéologie ya ko soutenir mwana mboka Gérard Jikoko Mulumba bakisela soso ya mboka o azali vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa bondi melangai ke structure ya makasi ya kitoko ya kokuba eza kaka se moko na kati ya quartier Kingabwa base ya Kingabwa oyo ekumamaka pe ekamamaka na ye moko le président valable mwana mboka Jacob Mwambanzete Yambila tellement que la structure au base de Kingabwa bazalaka ebele po bango bakana ke bakoki jamais kokende ko soutenir moto mususu bango soutien total kaka epa Gérard Jikoko Mulumba ayaki pe kokipe bango akitiselaki bango babeni ya bazelo de manière que tellement tokomi période ya mvula momoneki ndenge mvula ezali kobebisa banzela bango pe baso mabele permettre ke batia propriété na bisika oyo bozali komona kaka ndenge bazali kobwaka bazelo kokunda bamai de manière ke mituka bato batambola kitoko base Kingabwa oyo toyebisaka bino ezala structure moko ya Kingabwa ekokani yango po baza meke lelo kutu bayi kaka muke na kati ya moka ke symbolique po baluka ba couvrir bisika mais boyeba ke bazali ko préparer deuxième anniversaire na bango et surtout que basaka musala kitoko mwana mboka Gérard Jikoko Mulumba yende azali membre d'honneur ya base Kingabwa bino moko boyo kaliboso ya kabera mbonda ekolo ndenge nini babetsaki mbonda na badésirata na bango po et permettre que le vice gouverneur atali suki toko na bisala na bango la vice gouverneur to sengi lisu c'est pas na yo tala ne mabele ko bwaki la biso to zangi ba outillage ya koti yango mais okoya kutiki la biso lisusu poto bongisa ngo bien na suki la mingi na son excellence honorable Jikoko Mulumba ye membre d'honneur likonzi la base ezandeye elobi base elobi yango wana to lobi boye la mabelo ya memelaki biso yango ya azomona poto panza yango esengeli poto zala na bisaleli et pas une to sengi te senga beli bisaleli kasi nga en tant que secrétaire à base abana Kingabwa deuxième anniversaire ezaka kaka mwa muke nikoletikali muke mais to sengi le boko le nguya soutien na sana ngo vraiment na sengi merci mingi na son excellence na musala oyo azomona eza koloba te poto stolobi eza déjà mingi mais te pese ka merci mais accompagner biso kaka na matériel et puis na misala oyo tosala mpona compte ya base ana connaître pe 2 ans oyo amoni ke 2 ans ya base ebongo ye moko le président valable ya base Kingabwa mwana mboka Jacob Mwambanzete Yambila aloba te po azwa 0 journaliste na toli bino botondi awa toyi lelo na compte ya base de Kingabwa Nzete Yambila oyo tozala membre d'honneur peza yembe Jikoko Mulumba 48 heures to pesi excellence merci mingi ya liboso mpona likambo ya batimo bozomona oyo kamera tala batimo ba 21 mo bayaki ba récupérer yango po 48 heures atremelaki yango to gagner ezaka ya l'état nde to pesi mpona merci ya liboso merci ya mibale
tala kingabo développement tala likambo banzela tala banzela yo kingabo yini na banzela ya osirte to sengi bato amote mabe oy bato oy ba yiba ko yiba mo ba centimètre ba mi buka ka bango moko botre place misale salam na bele bo muni nyosoy e wuti ba vice gouverneur a tini poto planifier place soy ya on ba na base ba le wete to zali na le 25 il y a 100 autres deuxième anniversaire à base zetambi o mitolte na ye ba na base ba sengi papa ye moko atala ba nga talaka po ezali mitolte na ye esali kitoko ndekolanga na kosabino te batikala jamais kotambola bazwa structure ya munene makasi bola ville province ya Kinshasa lokola base Kingabwa pe bango en tout cas soki bikenda kenda yeba ke kuna Kingabwa okozwa zéro parce que idéologie na bango pe esprit na bango zeli kaka ya ko soutenir ba action ya mwana mboka Gérard Mulumba kaka ndenge slogan na bango ezalaka base Kingabwa debout, base Kingabwa debout, base Kingabwa debout, debout, debout. Nous soutenons les actions du vice-gouverneur Gérard Mulumba. biso pe mbonda ekolo en tout cas ndimela ngai tellement que to soutenaka pe misala bango po sala ma kitoko to fuli bango mokako suwa pe en tout cas to bete bango mbonda kitoko po bisala bango eyokani ekoko tofutaya ponini biso toyebi o ntango mosusu makambo na yo kitoko tokosepela koko ya koko koko tokosepela koko ya koko tokosepela olingi okoma journaliste professionnel oyeba kosimba caméra oyeba pe kosala ba réalisation ya ba montage vidéo yaka na centre de formation média indépendant bazopesa cours kuna kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Na cadre ya tourisme boye bak boss benda asaleli bino espace moko ya kitoko espace Otobi kuna na commune ya Kimbontseke cimetière aruna image azalaki kuna. Bakinois pe bakinoise boye bake boss benda asaleli bino espace moko ya kitoko ya kimia kuna na commune ya Kimbontseke cimetière na kombo ya espace Otobi. Kuna okozwa ya komela ya kolia pe nyonso kuna eza kimia pe nyonso ezosalema kuna avec un partenaire idéologie. Boyo kandenge responsable ya espace Otobi na population oyo bazalaki wana sur place ndenge babetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Espace Otobi en tout cas na bengi bino ba vrai chéri, ba vrai job, ba vrai tonton. Ah mais espace en tout cas dans la galaga, dans l'ambiance de lengi ma bébé. Otana ngapo te bomo na ngate to bengi bino ano to binde to mesala kaba na Kimbontseke cimetière to lela de la trop par ezoni oto binde maka j'ai pas trop benda na yango tokosenga kaka na yo mutu olingaka ngwasuma olingaka esika moko ya propre ya kimia pe ya sécurité yaka awa po masolo nyonso ezosalema kitoko avec un partenaire idéologie yango biso awa tobeteli bango mbondaka pupupu.
Fondation Jonathan Tsangu ezako continuer toujours na ko former olingi oye kola ko sala make-up kende kuna baza ko pesa formation kitoko. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Tsangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Tsangu, esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa, pour sensibiliser la population à s'adhérer massivement. Na Fondation Jonathan Tsangu, ozala papa, maman, elenge mwasi tope elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel, abengisi bino po na kosangisa mayele. Na lisungi ya FJS Asbel, pe na loboko ya Tata Nzambe, nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie, toujours pour na ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Tsangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengote yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Tsangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Tsangu ekosimba kaka yokanyo. Commandant Patrick Dupiarando azo continue toujours ko sala musala kitoko kuna na point chaud Kulumba tolanda reportage o na bokebi nyonso. Neko na ngai kaka ndenge moda ekolo elobaka ke likabwa insécurité en tout cas ekoti mingi na changu pe eleki mingi mais topesaka se ba félicitations dans la police oyo asalaka musala na avec un professionnalisme kaka ndenge bozali komona le commandant Dupiarando Papipo asalaka musala na kitoko bokotu na nga tozali wapi awa tozali kase 3 la Kulumba mingi na po oyo bandeko ya kupazi oyo bayebi parce que côté oyo en tout cas tellement mon boulot est trop depuis le commandant Patpi à Kotawana, la Kosabinote, Dupiarando a comment qu'on sait la moussala qui t'accorde. Bon, t'as la bino boko, banami bal omi bal bakari, on va présenter bino. En tout cas, baza basou kalabamibi, bakuluna. Donc, épée, ba mesala ko violé, ba kota ba boloko, kasi ba bibaka katoye bakate, mali abibisaka bango, mais tellement que professionnalisme ya commandant Papi eleki ya trop ache bakolo suma boko bino moko boyo kandenge nini babetisaki mbonda toko apesaki bakonzela biso apesi mitino kota commandant district na biso Dieudonné Kangambila na secteur na yo na Kamabete Dieudonné Kangambila kiteli major na biso Toto apesi mitino abi apesi mitino gena yo ka secteur ya Masina 3 kimi ezali nde le commissaire supérieur Toto apesi nga mitino awa toana point chaud Kulumba intervention rapide abike secteur na bino to ka kimi ezali nde tina omoni ke police pa kotaki kera lalité po pia bino kimi okangelo be civique ozo mona oyo mutu mabe soka kute na yo osambwe aboto mwana mwasi mbongo na ye ba telefone na ye azana kiri nyoka ozo mona oyo grand mutu mabe mais to tema bo poto la ke mutaleki l'état la fox azate o wana ozo mona individu wana vers lobby ba 13h40 muta moto a tuti mama ya batu na moto alinga kima ye oyo moto gasha bimika beta ba policier pour la ni ba ekozwa mama oyo akweyaki na moto a tuti moto pona nini tokangi mwana oyo ndio moni tina to zui souhaite to chema bo yango to bina ba konzi bato ya boy so to tinda ki les droits bazong saka susu biso bango te ba kendaka vraiment azosala mosala kitoko po aobatela biso po aya bongo soki bazalaki te tonga tokufaka lokola bantaba kaka mais lokola batie bango eza malamu mingi po abatelaka biso mpe toke luka po na bana esali kitoko en tout cas bacommandant ya boye soki bakozala mingi na Masina ekopermettre pe Masina ezwa kimia et surtout ke ekoma lokola zone moko
ya bakuluna pe bato mingi bakoma kokiba kovanda kuna po bayebi ke en tout cas insécurité eleki ya trop mais topesi confiance pe tobeti maboko na mbonda kitoko epai le commandant papi na musa kitoko o azali kosala bino pe babosi bobana kodenonse bana na bino ya boye po epermettre ke kimia ekota bisika tout bozali yango biso tobeti kaka mbonda. Caricature ya mokolo ya lelo kokontiri tiri Jesse Jemba abeteli biso lisolo nini ye na Ingrid Mateta. Ndeko ya Congo boye bake mingi bamatanga tokendaka okomona babengi DJ po ako kontrole baka muziki me mingi ba DJ e koma ba kopu na babola bamatanga abala ko bokaka ba tumemba membre ba famille te po ba pesa ka ba mbongo me ba famille misusu e pesa ka ba kanda e surtout que ceux qui va yebike mbongo e kaboni me e ko de cotisation te kaka nanga iso oyo eza koloba ba beti DJ na matanga ko batandi na salle un na marque na ye prêtre moko a commis yokaye. Pessi, bon signal le DJ, prêtre de Castro a commis déjà. Tellement que les prêtres de Castro allaient la koyebana, yewana na matanga batu ayeko sa batapage. Les DGP à Boukalagate, malgré tout, Abeleli de Castro à Kota, Tala Bazi Bundenge, Azakoboga Mosolondenge Mabe. Yeyo asi a commis de Castro, prêtre de prêtre. Tellement que de Castro a pensé les DJ Mongo, DJ Azimongo, la Nengamoga facilité, et Pessi famille Kandala Passi, Binomogo Boyoka. Moko la famille a tourné. Pessi, si vous voulez Azalinani, na liboto de bieton. Oh DJ, pesa mort à Pessi yo. Comment la famille a tiki rien? Kakayo. Et comme nini? Tellement que DGP Moutou Makasi, la consabilité, famille et Tomoki, parce que DJ Mawa plein. Les DJ Azangaba argument, la consabilité, Kope reversé, wana le DJ Azu Souka la frappe et la famille Nenga Liboma. Enter le petit Mikendo, dépa et pas les Coco Tiri, Binomoko Bolanda. Eh, omoni vetiri na matanga ya bato yo DJ oye kop ya kobwaka ayaya yaba totei kala ba DJ boye baraketa bokena ba matanga ya bato keba na mabanga oh les prêtres la famille bayebi ete famille mingi baza na besoin ya mbongo bakuna libota la bango bino pepe bosa ba voter matanga ya malame bongaka contribuer sika bandeko bakufeli po e permettre que ba obsèque eleka kitoko ke okabela ba DJ ba mbongo tandanga nini esukeli mabe yango biso topesika conseil pe tobetika kambonda. Page rose ya mokolo ya lelo boye bake mama moko ya makasi pe ya kitoko abotami mokolo ya lelo ye nani présidente nationale ya parti Biso Peuple madame Sandrine Kaseka awa na magazine Bonda Ekolo te souhaiter ba joyeux anniversaire. Abakisi vula moko na mokolo ya lelo ye nani présidente nationale ya parti Biso Peuple madame Sandrine Kaseka Nkola autrement dit Eska Libanga mamu national mama ya bana Congo na occasion ya anniversaire na ye biso awa na magazine Bonda Ekolo baleki ya Yezu to souhaiter longue vie prospérité bonheur et puis birthday to you. Nous mettons tout ensemble. Tala ndenge tokomi na suka ya édition na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele pona kolanda biso. Merci pe lisusu na bino nyonso o boza ko soutenir biso pour que anniversaire ya Mbonda Ekolo eba ko salema avec un parti pe idéologie. Bobenga biso na ba numéro oyo eza affiché liboso ya post téléviseur na bino pona koleksa ba page rose pe ba événement na bino ya ndenge na ndenge tokoyamba bino na esengo nyonso kasi bobosa na pete na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango ndeza seul moyen oyo pe bokoki ko soutenir biso na sima ya caméra ezalaki Aruna image pe disol pe muta simbi réalisation na montage ya mokolo ya lelo eza Ingrid Mateta kasi na bosanité les DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo azongite bye bye.